Velo simité zongela oza mobali eloko bomiye moni nenga beti dewe fallait changer combo pour dynastie de Simbarate écoute ba mia Jimmy de mon terrain ezika eza le rôle image au filmaki au tine mon terrain ziki sko biso to tumbaka dynastie écoute ba mia Jimmy de mon terrain eloko beti tokos po et beti tokos bon formule 7 kaka et puis eza ngo lisanga ba vétéran il faut zala na vision tu bêtes qui formule 7, tu bêtes dynastie. Ah, vous bêtes la formule 7. Bon, il y a bien papa. Au moins, non, dynastie, il y a un bête raté, ça l'a raté. Il y a un bête, moi, mbouze. Au moins, il y a un qui est exuté. Tu forces à rater ailleurs. Actuellement, c'est Fali qui est numéro 1. Ma fan, il faut expliquer bien. Faut le bien. Ma fan, il y a Bazoloba. Que leader na bango za numéro 1. Yo Zoloba nini. Non, le bas. Bango bazolo bango po bango baza ba fan na ye loko la bango ba fan na ye ba lobi aza numéro 1 biso pe ba spiritas to tche wa ta numéro 1 o se kwaza makasa ko longola ye bon si to bimisa album jour mo album ne bungi na terrain ya ngezakaka na betiote OK si to sali 3 ans eloko moko yo 3 na betiote et puis tous les 3 wana zo bunda na moko na betiote wa ta za numéro 1 na ko na tche awa. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, Christo Péa, Oyebisa, on était, et les pouvées, Oyebisa, Milanou, Odaze, Oyebisa, Doubi Moui. Merci d'avoir internautes qui nous regardent partout dans le monde. On se met le moment dans le concept de Touch TV, votre chaîne d'actualité. On dit que vous êtes tellement nombreux. Vous êtes spotés pour en se mettre. Un grand merci de la confiance. Merci pour les matins pour partager ma vidéo et surtout vous souhaitez pour s'abonner massivement dans le concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Alex, nous sommes de la presse, nous sommes maman. Autrement dit, nous sommes les vôtres. Nous sommes toujours là pour faire nos boulots. Satisfaire notre travers va différents invités la mission au api pour nous ça nous rejoindre l'autre ressort là n'amoureux va souder invité au Atanabi ressort là déjà ma solo ya chemin de la gloire pour bête actualité au api que bien hérité au Atanabi du sélection mon corps titre dans la ressort pourquoi pas la actualité ont dominé sur la toile DJ Dukin Nzemele donc balobi tout Raphaël Yamaloba immeuble à 5 niveau Yamaloba. Un grand merci. L'équipe technique aux accompagnements, les 00XY, code secret dans Mamoko. Merci infiniment. Ma maman, fille, maman, ma solo, papa, Audace, Milando, big dédicace à toi, les rassembleurs et tous les Congolais dans la carte Afrique, président Jacques, Antalabiso, mon vieux Patrick qui faisait courant, Yachine. La ville est tranquille. Un grand merci à toi, mon vieux Fléry Kumbo. Laissez tranquille, autrement des milliardaires riches, big dédicace à toi, Olivier Nzengeti. Le pauvre de la ville, Motomoko bien papa dans Super NG, dans mon image Juliana Ndita, Mayolande, Juliana Ndita, autrement dit Mayoyo, Motema ingénieur Dominique Yalanda depuis, loin d'abord à la Bissau, mes sincères condoléances à toi, mon Dieu, les jeunes boss, le fils du pays, Apacha Moupé, moi la maman Linda, courage à toi, donc tu peux faire papa Naé, et ça toujours de Kernen, car année dans nos salles du Bongo, nous avons déjà invité dans Maï. DJ Dukin, ouais. Pour refaire la malo. Ouais, bonjour. Na balandinyo so ya oza bongo ya bino ndeko DJ Dukin Nzembela de wata ime basan diva maloba to m'appeler tout Raphaël manga mnene effacer toutes les bêtises. Mangetelo badino so ba mabanga ye. Bino mo boy bisugi biso to kiti ezala raseke maramba bien ezali. Biso mo to yebi héritier wata la poule ga cause à nostra charge à mokili mobima satade de la musique congolaise. Zambo muto a opé Sanzambe valeur ba jour.
l'homme de oponanga yango soki toza eza mpona kopesela selo vraiment pour la santé de ouais nga nazalaka na provision na ngai ya 10 ans ya santé donc nabelaka rare nga nabelaka après 10 ans donc bajour mpona kokisa 10 ans eza pasa kao wata so ayembeli biso ponanga donc santé mpena pepele kote kuna ya olobela eza ti opolonga boyambi ono ni évolution on a terrain zande ouais évolution ya ponanga eza mpena kitoko makasi biso moko toyebi père na biso King Kester emene atika devoir na Congo ayelaka biso repentance alobaka baninga to tubela na nzila velele mokili bayebi emene atikela biso yango koma lokola devoir koma lokola exercice yango retia otana bela pour que cause nostra vanda galobi non pourquoi ve azalaka te atikela biso exercice esenga il faut ko effacer yango de na minute o biso sko to kozwa nzela ya kolongola nzila velele jusqu'au ko repentir yango moni na kati wana wata repentir asengi pardon asali tubela ayebisi nzambe na mabe na ye nyonso asala nzambe alimbisa ye tala maloba lobi na kati abi soki mutu aboma mutu na prison makala kutu aza na besoin ya vungule pourquoi panga mutu ya masumu asengi olimbisa ngai donc na minute so nzila velele longwe to installer ponanga na minute so nzambe aza convaincu parce que depuis babanda koyembela nzambe atikala jamais kozala convaincu so tali na ngambo bandeko na biso ba pasteur banini yokanga ndenge bayembelaka Jésus bakomisa Jésus oh Jésus mobali nanga komona mwana mobali abenga Jésus mobali nanga esalaka Jésus passe okomona mwa fille moko bakoli kaka lobi azobosa te que Jésus aza mutu akala aza prophète ya kala yazobenga Jésus mobali na ye par rapport à quoi wata sko ayi kolongolelo wana ayi kopesa ko valeur ya Jésus donc ozoyembela Jésus ozoyebaka nazoyembela mokonzi donc wata vena yembeli Jésus comme mokonzi ayebisi opetolanga yaya ondima konyokama na fimbu ne kuluzu Yesu nanga ponga na bika tela ba maloba bongo place Yesu azalaki alobi enfin na ndimi siko musique parce que na lola ba ndako ndima musique te surtout musique profane ba ndako ndima mate à travers wata na minute on ba boîte ya lola tuzoyoka siko ba rumbe ko mobeta voilà na lola pe ba boîte c'est ça kaba boîte ya lola pe zala kawe ba ngote na minute siko ba boîte ya lola rumba ikomi ko beta rumbe koti na lola parce que rumba na lola ezalaki te à travers Goga to biki pour ezaki ki bato na hôtel soko koti siko na lola musique a bien kuna ezala te okokaka bangebe boye David pour mettre musique te pour te dire que David pas un grand chanteur moyen territoire tana baza mokitani ya David parce que David alingaka bimisa roi David alingaka bimisa ba album na mokilo eloko bomaka ye wata mizalela rate yango mona tika kaka ba cantique de tantique ayemba te soki wata zalaki elinga ozalaki David abeteli nanda wata oyemba po babimisa album siko David nenga zalaka te yango mona David abimisa album te siko message yake esengi wata fabeta oponanga yango mona oponanga ebeta miboye donc na minute so na lola eza mama na fête akosakana te mama na fête akosakana te ba prophète tout baza kosepela donc musique ezwi valeur rumba ezwi valeur na lola na minute so mutu akoboya lisu musique azati musique eza non musique yango wana ekoti na lola banzembo to yokaka meme ba frère bayembaka nanu bandima ngo na lola te donc banzembo tu ba pasteur Mike Kalamba ba pasteur Moïse ba papa na biso ba Denis Konde ba matusa mo ba yembe kota na lola te non na tangi kombo ya musique ya batu te tengom na tangi mais ngana yebisi yo que prophétie ebimaki cette fois-ci nzambe aza convaincu parce que depuis babanda koyembela ye nanu bayembela ye ndenge alingaka bayembela ye te mais tout vraiment bayembeli ye na ba norme normale déjà lokola batekeli elamba ya sorte oyo lingaka voilà ndenge pe wata betis comme musique oyo nzambe alingaka donc oyembi ye pena mokonzi papa donc otie pena na place moko boye donc muta mokili akozwa différence wana eza pena na bato moki oso ke oyo ayembeli pena nde nzambe ayembeli muta mokili te ayembeli mobali te ayembeli mwasi te ayembeli camarade te ayembeli nde mwasi mais soko zongi na banzembo musuko oyoka kuna ke camarade nanga na yebi oyokaka Yesu camarade nanga ezalaka soki na banzembo mususu Yesu mobali nanga Jésus aza mi fidèle yango ba mona ba benga ke camarade nanga non aza mokonzi faut tia mokonzi na place na ye otika kembonzi molata nzotwa masumu ponanga héritier na koma mosantu opetolanga yaya okangolanga yaya
Ondimonyo kwa mana fimbu na ekuluzu Yesu nanga ponga na bika eloko bongo Jésus sepela te. OK. Akola c'est gratitude te. Jésus a sepeli na mito masumu tu ya wata effacé. Aya masumu tu ya wata effacé. Même biso ba oyo ba masumu na biso elonga parce que biso beto za pene ya chanson wana. Biso beto zo diembela na sima. Est-ce que la terrain pense mongo na terrain? Wana ko tu pema na terrain pena pema parce que ba album ezalaki. Depuis oponanga ebimi tu effaçango. Formule 7 chicote. Ah, on les a train. Dynastie chicote. Dynastie to ko tsango na kasho to kangi kadena crack. Dona mito oponanga. Ezobeta na ba fête. Ezobeta na ba église. Ezobeta na ba boîte, na ba terrasse partout. Eza na place au bout yango te donc kota ko beta ko tika na. Biso to ba to ndenge nini? Terrain. Parce que wata za mutu asomba ba vite na ba YouTube ba nini. Ya za mutu aliaka ne mongo YouTube. Ba timisu ba soka bimise loko abandi ko futela ngo su mongo po ekoma na ba 1 million. Sko wata kaningi so bimisi bino botala kana bino malembe 1 million kalate. Dia to komi de na 700k. Kalate déjà nayebi ke toko ma d'image to kokisa 1 million ya original. Bon ezobeta na terrain na mito TikTok c'est nous. Soko tina TikTok challenge nyonso eza oponanga. Soko ke na Instagram oponanga. Soko ke na Facebook oponanga. Na yebite wana lobaka yo yebite mais oyebi parce que bino ba chroniqueur bozala ka escroc. Bobimi sa vérité te ato yebi robomba mais yo moko yebi na mito biso ne. Tozo chicoté. Muto bata ma azati. Tala sko biso to bimisi nini? To bimisi oponanga. Type wana ya jaloux ayoki mutema pasa lui. Album de raté type obimisa selo ko finanga. Abimisi selo type mo ya mukusebo, leader mo mukusebo. Abimisi suba on mo ya mukia wa to finyango. Oponanga finango nanu na yoki yango tena bar moko te. Elo ni ngora. Ah ba titre na pe na yeba rango te banzima mike wana ya bana mike. Ba ba to dendo na ba beti bo to beti lo mo ya mukia. Biso bimisi. Bongo yebi ba to ba dendo te. Ah, bino de tricage eleki makasi. Mais c'est ça dendo na Congo ebieti, wateka ka dendo. Tozo bete na terrain aluki menace. Sala ba recherche. Sala ba recherche. Non. Non, wana ko ba publicité, ça futinga comme. A futinga comme. Tuni sabatu ba webisa OK, biso de bimiso ponanga, l'homme de dendo pe aye ko bwaka, mais na terrain zéro. So que tele na YouTube bazana ba millions de vues. Mais le terrain, 0 million d'écoutes. 0. Oh, parce que 0, royo kayete, azo beta te. Mais depuis ce moment, combat, tu vas comprendre ce mission, vous allez nous monsieur le cas, vous allez leader à Dendo. Non, Batunia ça va bien, la mission congolais ne soit bien leader ni na lire à Dendo. Assez long ba publicité na mboka belé qui na mboka na bango ba lire à Dendo. Dendo. Ba yebié. Donc ils allaient Mutunia soit yebié, ce qu'on auto bimis. Auto bimis. On dit que même bino na yo chroniqueur yebité ke ba boakaki. Yo ebika oponanga vraiment côté on a félicité leader nanga parce que ba te belé ba boaki me bazo kana te biso beti oponanga bango ba yo tsa eloko moko wana mais ezobeta te ya salité ya bana miki ya bana 12 ans. DJ Dukin le 18 décembre passé à autour les 3 ans depuis mi-ange mi-démon et Bimaka. Ouais. Côté la force mi-ange mi-démon le loto sur la mokili tozela chemin de la gloire. C'est déjà que chemin de la gloire et où il y a la force kobanga te mi-ange mi-démon kobanga te tu as des défis tout le monde a Ranson préparer mon rôle t'as dit mon rôle t'es fait bête le rôle là qui lui s'appuie pas tenir force qui lui s'appuie parce que mi-ange chemin de la gloire pèse à la force le roi mi-ange voilà héritier watanabe yende mutu bête chemin de la gloire héritier watanabe ye mutu bête la retirada retirada bête qui un mutu congolais no sayoka ka BM Congolais nous ça qui sécurité que wata ko beta sunze me role ka BM mais to ye wala na miya jimi demo gomela gombe pe beti susu ba boki su gomela gombe ba ki peka na kondima te nde ba otuna pe ndenge otuna biso nde to ko effacer nini miya jimi demo po biso nde to tsaka ngona terre biso kaka nde to za na pouvoir wana ya kolongola yango pe ko installer le mususu parce que Mia Jimi Demona eza makasi eza kilo koleka tous les albums eza na terrain naza sur oyebi parce que Mia Jimi Demon to bimisa ngo kaka une fois deux fois trois fois quatre fois mais e beti batu moko ba deux fois trois fois quatre fois yo za temo nande ne beti neti batu ni
Et Betty Tokos et pardon Tokos D. On est à Rumba. Et Betty Tokos D na 3 mois ya pamba. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, Tokos D Silim Kolo Tokos da zongi na pala vanda le bis jeune aza mystique. Nazaki siri na ko chicoter, ndenge na chicoter ngai. Avant de Betty machine le bis non, c'est que Tokos D o to yemba ki bien te. Tu yemba Tokos D mais gold. Et comme il rôle là bas soko la nyango na lingale ko koma litabis abeti litabis ya Tokos D to chicoter lisusu yeko to ça que 2 semaines ako tu parler na vanda le non tu faut changer et quand tu sais du côté à côté beta ce formule 7 ce que formule 7 ça on fallait e beta biso elongola bi mia jimi demo et ça raboyena mia jimi demo kabo ah mais là si comme ben na mwezani non bato bazolo ba bongo baza bandoki baba ndoki apa koza bandoki baba to bazala matoi te bayebi pe koyoka musique te omoni mia jimi demo depuis bima et changer te to na ngoza kaka likolo soko yoki gombe na gombe to na ngoka ndenge bimela ki ti lelo saka na to ya likolo soko ki ivre d'amour eza na to ya likolo yoki longue vie yoki la coyote banze mona tout baraker eza kaka na niveau ya likolo mais soko ke na formule o bango ba lobela au moins na banzembo ça là 2 mois 3 mois sur une nzembo ayembela ki soki bibi et ça les combien de mois et tu le so non to lo baraté soki ba tse oui bon parce que au moins non chanson et tu la rappelle na ba téléphone na bato et quand ça peut un jour à to penser ngo to tia mais eloko ezo beta wana ezalana mitu ya bato de babi que soki to yoki eloko te ko simba te non place to que soki to ke na fête il faut to ka gombe na gombe si to ki gombe na gombe te c'est que ça fête te. Si tu as fait, il faut que ivre d'amour, il faut que la caillotte. Si tu as fait, on est fait. Parce que bango ba chana bango wana, so que ça liga 3 mois et c'est li bosana. Et comme si ko so que muta vandi pena raisonner on a zana petit na mo to yoka nzembo. C'est là nzembo wana. Comment on par rapport il y a pensé. C'est le déjà une année tout monde ngo zaka likolo. C'est bon, une année na 3 ans na mukolo avant de continuer. Mais une année on dit récemment. Une année na 3 ans na mukolo. 3 ans. C'est bon. C'est pourquoi biso na 3 ans na biso tu as eloko moko bino na 3 ans boza na 3 choses. OK. Mais na 3 choses tu na soko na tseyo par rapport pour tout ça na micho yo sala na tseyo non poser au kabaki ça ce qu'on est toujours représenter bango pour na sala mututé c'est bon bango c'est bon moni bango ne bazawana e ba beti ya bango faut to compter to zana bango boy pour biso to beti na 3 ans na biso to beti ka eloko moko litabisité. OK. Bango na 3 ans na bango babeti 3 bords. Soko moni mutu aobakisa biloko oza mukolo ko comprendre nini sala bongo. Ko katana yaneti na chiki soko zuite il faut pas délibérer yo. Faut repêcher. Soko ba formule c'est ça ba repêchage. Voilà, ya ba repêchage. Biso ya to beti bango ba katani ba ke ko délibérer bango nde mona soko ba repêcher. Bah comme ce qu'on a formule 7 connais pas bien la formule 7 biso ce qu'on a sans tâche c'est que tu seras les premiers moi bon les gabiso exacté yango to tali loko la bango ba beti formule 7 to tali ba to ba beti la ba calcul ba lobi ça ba signe mabe ce que loko les ba signe mabe photo ça nini il faut to peto là dans le terrain yango mono pour ngeye et peto li bango est-ce que zo ka bango sous. Mais tu penses quoi parce que tu l'as qui leader américain qui s'injure à lobby bah tu n'as que question par rapport il y a Watani Ngazo qui s'appelle sur le chemin de la gloire. Alors, Nzembo Moro a formé cette écraser sur le chemin de la gloire. Non, hier, Batunio Sobayebi, ça n'est normalité. Kaka Moutou a yébité Kazala Mouassi. Ya kan Sarazara Mobile. Ce qu'on n'est pas Nzembo et Zobeta. Faut money. Un moment, ce qui est aux autres sango ya Moutou. Il faut comprendre. A yébité Kazala Mouassi. Babenga vie. Alors, comment on est vieux? Ya Christine. Voilà. Alors, il y a des vieux. Faut le babenga vie un jour. Donc ayebi kutu te kaza mwasi siko bongo musique ya bien koyebango te to mema epoto ayeba suti ke to mema epoto inconsciente poto moi vite faire le bac kasi pas za mayele te ko sa 3 mois na poto yo si biso to mema ete comme batu nyonso babanga ko meme na poto po bayebi ko kima soki lelo ba komi ko meme za po biso to longola ki batu fausse biso to meme ye pe to zongi sende ba comprendre que oh akokine pe ko kende pe ko zonga mais akokima boye bagi aokima bolanda ete aza inconsciente ayebi makamba sala raté ayebi makamba loba raté azwa de passeport na ye
apandi sango asala émission ke biso pesa passeport te abosani katinda mutu ayo kozwa bapasseport baimage eza nakotindela bino baimage bokolekisa yango ata na émission bomona baimage ndenge bayaki kozwa badossier na ye banini ndenge akozwa ni passeport na ye donc na minute oyo kolandaka mwana mwasi wana te faux chéri wana kolandaka ye te oyo amikanisaka te ayebaka te kaza mwasi akasaka aza mobali yango moni baparent mpe bobota fu bobotaka bana kitoko akor ayebi akor ye moko atalaka fasi neza ya bajo nde ya baluka koma na ye jo alors masolo na ye kolandaka ngo te fu kobetaka masolo ya bato baza conscient neti nga naza conscient nayebi naza mobali jamais nakoma pede siko ye aza mwasi akoma mobali akoyeba mpe musique ya bien te kobetaka masolo na ye te soki mpa lobi bolandaka ye te kongo mobimba bayebi aza mandiante donc aza mutu moko eza ke mutu aintérêt kuna aza finga baémission ebimaki afinga bango na ndenge danger mpo aza kuna oflate akoki mpe kolongwa afingi bango susu siko mutu abongo aosalisa biso siko lipa te tobetaka masolo na ye te moni ye aomema biso na ja lipa te bato lipa te kobetaka masolo na bango te distraction omoteka alekisi biso aire mona te tokobeta lisolo oponanga tokobeta lisolo chemin de la gloire tobeti masolo na ye siko omona teke okatanga bapoint aire goga koyoka boya bayo pene ovandaki nokobeta masolo pene ya jeune fille wana esimba te donc tolongola ye longola ye olukelanga makambo pamba baspiritas bakotomboka baloba yango immeuble yo bajeune nini yo kebeta masolo oponanga okomobeta so masolo ya Christine ce n'est pas bien donc obeta masolo ya jeune fille wana te soki mère wana soki père wana mutu aza na double identité double sexe voilà ibe baloba tosolola no mpe actualité tomona lelo oyo artiste na biso ya mboka fali pupa otobeta namoni déjà fo oloba ngo tozobanga omoni avant loba ngo oza na kuna kondima ya koloba ngo te mpo yebiki aza na ye artiste na biso te artiste na biso ya mboka bongo artiste na biso ta kongo artiste na biso ya mboka ezaka héritier wata artiste na mboka ezaka héritier wata parce que ti baobengo artiste fo ozalaka plein partout artiste akokangamaka na eloko moko te artiste fo kozalaka mobimba ti baobengo artiste ti baobengo musicien fo kozala nano ya liboso fo ozala na voix nakozonga mpe kaka boye kende na zwa auti kobeta 3 concerts na niveau Europe etake congolais esalaka nini kotala congolais mo abimi libanda mboka beti France Londres Belgique momo baconcert na poto koma difficile mpona obeta c'est le Congo qui gagne le rôle ya betaki aza mutu eza nango sale moni place oyo toza mpe eza sale ndenge mpe wana beti eza nango sale bomona ngo nde eza danger te eza nango danger te 20 000 places na musique eza ebele te 15 000 places na musique eza ebele te bomona ngo danger te mpo baconcert wana ya betaki eza bavrai concert oui abundeli mpe drapeau mpo eza libanda mboka mais eleki palais du peuple na monene te biso soki totonisaka bapalais du peuple wana combien de personnes oza comprendre biso kuna stade de martyr tobeta 77 000 places sikoyo ye oyo asali non na stade de martyr non na stade de martyr tobeta 77 000 places ye lokola abeti 67 000 places asali mpe ka mabe te non bato balobaki bongo oyebi te na Congo bazoba baza ebele eza na bato ebele bayebi calcul te esenga fo ozongisa bango na école primaire bayekola problème na kati ya problème bayeba baprix de gros baprix de vente na baprix d'achat mpo bacomprendre calcul soki boye kaka passe donc olandaka bato wana te bato bayebi calcul te biso beti yango 75 000 places et puis avec condition tobeti yango bongo parce que l'état eboyaki baboyaki biso totondisa mpo ya utaki da na terrain bomaki bato ekomaki complication soki tobeti ku concert wana ezaka mpo wata ya mobali parce que baboyaki nde baexigeaki biso babi soki bolingi bobeta il faut kozala moins de 80 000 personnes siko toki mpo kotia matoi mangongi te nde torespectaki soki otala na concert na biso bato bayaka bakomaki kozonga mpo babi place ekoki bato bakota so te ezalaki bongo donc kote wana tobeta masolo ya sika parce que tokobeta stade ya plein oyo bino booluka ntango wana leta opekisa biso te tokotondisa so esengi tobuka tokobuka so esengi tokweyisa yango na mabele tokweyisa yango na mabele basali ya minene na poto tokobeta parce que biso bato bato misu bazongisi miziki na poto mais babosanake biso tozongisa yango parce que biso osalaki répétition na poto biso nde tobandaki yango biso siko poto wana tokendaki yango mpona répétition wata amemaki 57 personnes bakendaki kuna kaka mpona kosala répétition na kosala album donc masolo poto mpona wata pema
bokoyoka basali ezoya biso ozalaka moni wata différence ezalaka ndenge nini wata aza moto oyo te ya lokola bato nyonso te ke conseil kozala na 2025 ya anosango lelo ya azalaka bongo te yaka omona mpe 3 mois kaka annonce na 3e mois te obeta oya mpe pa eleki mpe normal etondi donc biso kote wana bobangelaka biso te mais mwana mère mwana mai lokola abetaki ya ye eza problème te c'est le Congo qui gagne abundela mpe drapeau mboka mutu na mutu soki abundela drapeau na ndenge na ye eza te soki obundeli drapeau na ndenge na yo okoma bilobaloba donc bundela drapeau na yo na ndenge na yo soki yo po bundela drapeau ezosenga baarena kende na baarena soki mutu mosusu mpe po abundela drapeau esenga nango zénith akende ye na zénith soki mpe mutu mosusu mpe po abundela drapeau esenga olympia ake olympia elobi tike lokola yo beti boye yo kaka ozobundela mboka non c'est le Congo qui gagne ça la maîtrise garder ban biso plutôt garder ban j'ai ça bon mais ce que tu as bongo au bandengeni par rapport à ndeko délé bon ça analyse va bien actuellement c'est Fally qui est numéro 1 ba fan na ye faut expliquer bien faut le ba bien ba fan na ye bazoloba que leader na bango za numéro 1 yo zoloba nini non le ba bango bazoloba bongo po bango baza ba fan na ye lokola bango ba fan na ye balobi ye aza numéro 1 biso pe ba spiritas to tie wata numéro 1 o squaza makasi ya kolongola ye biso te biso ba spiritas biso pe ba spiritas po bango bato atie bango bongo za ba fan na bango biso pe ba spiritas to tie wata numéro 1 OK ce que mutu ya kolongola ye nga pe na m'installer tout ça ce qu'on est ça awa to tie ce que wata awa na tie pe na wata awa numéro 1 waza makasi ya kolongola ye wata ye numéro 1 makasi ya kolongola ye numéro 1 musique ya Congo ye yo ritie wata. Pourquoi c'est numéro 1? Pourquoi? Pour bêter à Bango tout. Est-ce que Bango déjà va bêter Ritier Wata? Oh, bêter là, yo. Bon, si tu as mis cet album jour, mon album n'est bougé na terre, y a Zakaka. Na bêter ok. Suite de ça, les 3 ans, il y a mon royau 3. Na bêter et puis tous les 3 ans, ils ont bougé na mon corps. Na bêter Wata c'est numéro 1. Encore na tse ao. Wata ma casse. Non, dynastie, yo kanate bêter raté, ça la raté. Moi, ba bêter moi mbouze. Omoni eloko soki ezwite to force à rater aya omoni eloko zo boma non to za la claire azande ko na biso ya wenge na koza mutima mabe vers yete mais soki eloko simite za te yo ko za clair wenge to manaka ko teleke o simbi non watu ni ko encourager le mal watu ko motiene erreur pour mona ka kezo simba ve eloko simite zongela oza mobali eloko bomiye omoni nenga beti dewe fallait changer combo pour dynastie de simbarate écoute ba mia Jimmy de mon terrain ezika eza lokola image au filmaki otina ngona terrain ziki siko biso to tumbaka dynastie ekutaka mia Jimmy de mon terrain et donc beti tokos po et beti tokos bon formule 7 kaka et puis eza ngo lisanga ba vétéran il faut zala na vision to beti ki formule 7 to beti dynastie bo beti na formule 7 bon yo bengo te papa o moni bo benga difunga c'est là na de comme toka ku fa lo ngapene là c'est là na motoka na motoka falo ngola ngonela mapope na moni bilo bondi mache o mona ko tolo bana kanda na moni ngomi akanda oui donc yo ngo boyebi te ke biso to beti bango to beti formule 7 to beti dynastie combien de fois batela ngo matabis dynastie liboso 0 dynastie yo mona de logo za déjà D mais basela ngo sous D dynastie D et beti te ce que tu vas la dynastie 3 et aussi matela moni musique est passé bilo musu so moni simba te changer cop pour azape mbinga moni ngabongo akusala pe catch vi wana ko mukolo dynastie akusala pe catch pour azambinga atika musique ezali benete matula tala musique ezali benete batebele ba soute musique ezali benete libende za mususu musique eza mususu ko vena bisana isoka memi libende avimbi akangisi cheve ameli mwanwa apa ko minini yo monisiko moni bene boza o mokotela ye Jésus de Niès Barnabas de Nias Barnabas Kongo mbaba ye bien na bana ne kutu ba publier bongo poni bakanga ina pote poni bakanga ina pote bakanga ina pli qu'est-ce que vous tina kino kena pli na ala ba ra fo ti ba to sauter la monnaie net na ba vutima to ba do beta masolo da to sauter tala musique eza pasi siko muta ko misaka musique facile eza ka wata OK nyango moni achesko ponanga
bango bakoyembela nani po bango peut-être bapensaka bayembela nzambe soki bamoni biso toyembeli nzambe bakomi bilobela bakomotinda bato ya dongi ya mikuse bayokana kokritike biso batika kokritike babi rito nzoye mpe musique esimba te yango aponine non akomane chrétien omoni te kekese na bango ebimisi bango de bazoba balobi ke musique ezosimba te anga koma chrétien oponanga eza nini eza musique te. La musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ok. Nanchi Guillaume on a battu ça mutu musique chrétienne. Ils allaient rater. Musique profane. Ils allaient rater. Jamais la musique profane est une non. La classe qu'est-ce que la musique? La musique est là de combiner les sons d'une manière à l'oreille et d'une manière agréable à l'oreille. Musique chrétienne, ils allaient rater. Okay. Musique en Nzambe ezala raté parce que na banzembo nyonso ya mokilo kotika koyoka jamais Nzambe tie vocal. C'est que musique en Nzambe ezala raté. Biso tout toyembelaka Nzambe parce que babi Nzambe asala mokili na image na ye. Nzambe asala mutu na image na ye. Er toyembelaka bato. C'est que tozoyembela Nzambe. Er ozoyembela David Mangaya, image de Dieu. C'est que tozoyembela Nzambe. Sko wata sko mbeli sko kolo Nzambe, Nzambe yemo sko original. Sko sunga na bwaki tete ndai maboko banki soki na bwaki nzambe komi problème soki nga na yembeli faci beton ale soki na yembeli nzambe komi problème ba oyo nyonso bana babongo bakozala na problème na nzambe nzambe akotelemela bino ezala na difficulté bokota même ilola parce que moto ayembeli nzambe apesi nzambe valeur bino bomotelemela quelle ingratitude c'est que bosambelaka te héritier otanabela pulga tie nzambe na valeur na ye ayembeli nzambe ndenge toyembelaka bato nyonso ndenge toyembelaka baprêtre parce que baprêtre wana bapesaka bino la mais wati asiko ayembeli nzambe parce que nzambe apesaka souffle de vie nzambe apesaka succès pourquoi pas yembela ye tokonsoma mpona ngai si bokondima ngo na nko ata boboyi bokondima opona nga na nko mpo yango nde eza makambo emene abeta nzela velela bobengaki prophète te mpo na nini bozonga nano bona obenga nano emene ya prophète apres boyobenga mpe wata soki mpe wata akomi prophète mabe te akomi siko prophète na bino prophète ya bamusicien nyonso seke fo bozala siko na se na epo prophète ezaka likolo fo bino siko nyonso na se ya wata akomi kodirige bino donc bozala pena na kimia bopema tozobeta bino ntina suka siko mawa nayokela bino ya chemin de la gloire obima moni ya chemin de la gloire obima bokopakata mango misusu bakobela susu maboma ndenge babelaka maboma donc bozala pena calme bozala calme sur le chemin de la gloire arrive avec force pour effacer toutes les bêtises pour effacer toutes les monotonies biso ne tozaba donc biso todirige 30 na minutes rumba na maboko na biso misusu bakoma na baboule basalaka kaka rap bokoma barapper misusu bakomi ba DJ bangobete bakupe décalé bokoma ba DJ bokotika rumba pa héritier watanabela pulga koza nostra muta convaincre nzambe. Ouais. Voilà, merci beaucoup DJ Lukin. Immeuble à ce niveau à Malobato qui est vraiment vers la fin. Quand est-ce que tu vois sur le chemin de la gloire? Ouais, sur le chemin de la gloire, na ndenge ya logique, na ndenge ya mutema malamu. Wata aza mwana mayele. Atali mboka. Mboka tu wana tena ba élection. Soki na bimisi chemin de la gloire. Ba honorable belé ba rolekati. Parce que place ba kanga ba numéro na bango, ba kanga ba chanson ya chemin de la gloire. OK. Atali bo fachi beto za numéro 20. Soki nga na yembi lisusu, ba tu ba bunga numéro fachi beto, ba ko penser na musique na ngai. C'est que il faut que élection leka. Élection leki, après élection ne to ko bimisela bino chemin de la gloire. On ba député ba vanda l'aise, ba président ba vanda l'aise. Actualité ce que comme ya biso to comme ce ko pomba to kanye terrain. Oh bete ki concert wapi. Actualité ezalate. Oh, yembaki nini? Actualité kozalati. Donc avant de fêter to kozwa chemin de la gloire. Chemin de la gloire ezoya eza album oyo eyemami na mutema moko talaka kana nzamba za na kati. Donc eza na mutu album ya kolela lela te, eza album ya komitungisela soki ndenge nini te. Eza album yo ekosala succès. B ezotikala libela na libela. 3 ekomela bino tout. Et puis un chemin de la gloire ezobima naza sur ebele bakobimisa ebele bakoya lisuko bimisa mais er bakobimisa et comme la bango siko mawa chemin de la gloire zoya to pema spiritas babi to zala concentré to zala kidiba te to kipe bango te o baloba ki boyo basala ki boyo non yebisa bango sur le chemin de la gloire arrive avec force mais avant fête to fêter le chemin de la gloire. Voilà, merci beaucoup DJ Lukin Zembele immeuble à San niveau Maloba.
Vraiment la souka va retenir le pays va dédicace non rapidement tout comme. Ouais, merci vraiment na baïne so balandi biso vraiment mingi merci na ba spiritas nyonso. Omoni biso to ya rapamba te. Soki to komi ko ya boye mingi to zo ya ne pour la promotion. To ya mingi pour la promotion ya chanson na biso ponanga. Ba bi ponanga yi eza eloko moko boye chaque jour ezo bimisa gu ya sika. Chaque jour ezo bimisa gu ya sika. Lelo gu mususu lobi gu mususu lobi wana gu mususu. Tozo mona ngo chaque jour ezo changer pe couleur. Et bimaki na couleur a pembe na miso ce comme chocolat. Biso mo to mona ngo ndenge zo kende. Objectif eza que ti d'image to comme ça 1 million de vies na pete nyonso ka ndenge ezalelaka. On les a marolobate ba spectacle nyonso o asabona te na page Héritier Wata, c'est le temps profiter. Luka na Facebook Héritier Wata officiel au mona o eza na certificat, o eza certifié yango ndo rozwa. Et puis sur OK na Instagram o komi Héritier Wata na 29 wana rozwa ye moko. Soki pe na TikTok o komi kaka Héritier Wata officiel wana ndo rozwa ye moko direct. Et puis sur na YouTube o luki kaka Héritier Wata. Mingi yena ba page na ye na maramune akomaka Héritier Wata. Héritier Wata na be ezala kaka na Instagram. Alors tous ala wana to consommer album na biso oya kofinga biso to tale kaka boye. Biso to installer chemin de la gloire ekiti ndenga siko immeuble na kokita na ko ya pe kofinga. Siko nga na kofinga mafinga ya sika o na ne finga mati. Parce que naza na 4 chambres salon ya mafinga. Na ko bimisa ngo soki album na biso bimé beti nde to kwa na ba retour. Bambote belé na Angola na tina ngona na Angola pa yawe nzoko le mwene yo mo ganga mingi yango tipa ko koloba yawe tenenge le sko na lobi yawe zola nzoko le mwene na Luanda bambote belé tive mabeka bambote belé Martha ya pembe makasi bambote belé la Black Sim yeji moi sa pembe taille le rôle à éléphant na bo sanité Moïse et qui leader moto mobali bambote belé na bo sanité yanga indeko Joso Mao président éternel. Et puis Emery Boulot qui Jonathan espagnol. Président Giovanni le donateur le plus puissant. Moutou appelle Sarah Mon à Kanyemi soit à la tébimi combien. Maman te belé papa na Joël, papa na Johanna na Joldi. Maman te belé vraiment. Paul Kazeza spirituel certifié. Merveille Alingi maman te belé. Na bo sanité para français pe na peso maman te belé. Jokas Manola spirituel conscient maman te belé balobito télémato la musaba spirituel pas de distraction. Téléma vraiment quand n'engezala madame Rosalie na Rosie bambote belena ye moko Héritier Wata na bela Paul cause à nos salom qui a convaincu Dieu par la chanson Ponanga bambote belé. Voilà, merci beaucoup DJ Bukin Zembele notre perception merci na batutu au besoin qui vraiment tant à la biso c'est vous c'était une émission vous pouvez merci na code secret 00XY et mutazala kina ici mabili et puis la réalisation merci infiniment. Na boutique d'un bijou mola to na kanda A2 Megatop na Nyangwe 197 référence à Ré Major Megatop na Inza A63 sur Kassa. Vous un grand merci na papa Mbaya Pai Bolese papa Mbaya Pai Bolese on t'a l'absolu depuis quelque part na Moni Bongo président Jacques depuis Evry Azaki toujours scotchant ce net moment bientôt là anniversaire il y a Eliakim Kassomo balobi bientôt là to fêter une année de plus, na yo big dédicace place au Sali, Jibiel Kadima, le roi des salsa des fois par canadien, Moutine Louis Scott, papa na Jaden, na moni Nathalie Ramazani, Mwasi Nzambe, maman na Maëla Onyamote, ma président William Icona, mère double la millionnaire depuis Colorado d'Anvers, Bolta la Bissot, on veut Gilles Lucine du papa na Giliana, Azaz Coachant, c'est net ce moment depuis Cape Town, Hollande la Bissot, bonne chance na ba candidat tout, ou wapi ba postulaki, vous êtes toujours Simanabino, big dédicace, na Olivier Nzengeti le pauvre de la ville Motomoro bien papa la cité RNG Mamote Belé Peuf Zali vous êtes tellement nombreux Alex na le pro pour partager vidéo tika commentaire bah j'aime et ça la radio bien quand moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine ciao. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité imaginable. Manix et Mamina, qu'est-ce que tu fais? Oyebisa, on était les bouffées, oyebisa.
milandu milandu odase oyebisa oyebisa lumimui oashiko yesana yobali oyo yebika mabima na bomano